Pamela Shekola aluki Karine na ndenge tu akomi kotake Olga Kabelo. Aluki Olga Kabelo banda kala ezalaki kosimba te. Asala ba video ya Kabelo ezalaki kosimba te. Mais sikoyo aye komatisa volume. Sikoyo aye kotake makasi. Yango Pamela Shekola eloko nini aza koluka na vi ya mwana batu Olga Kabelo oyo ye azali même pas na mondi ya rando azali na ye kaka Olga Kabelo, Olga mokonzi ya Kabelo. Foko tangango malamu. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonets. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, ba santa nanga bozala na oyo ba bengi Pamela Shekola. Pambate azali kolekisa kalate akoki kokoma tsor ou bien tsorete. Pambate rando na ye ekomi kokuba se kokuba. Abandaki kolakisa bakabelo. Alakisaki ba mosaka oyo yazo seka bakabelo ya batu mususu nde eza mosaka. Me biso totikala komona Olga Kabelo te alakisi mosaka. Me oyo ya Pamela Shekola alakisa kutu te me eza deja na ba foto mosaka na ye ya suki pe couleur pe ya mosaka. Bien sûr na yebi eza na ba kabelo ya ba blonde, ya ba rouge, ya ba bleu. Me oyo ba bengi mosaka ezali ya yemoko Pamela Shekola. Tangu azala kosala direct mutache commentaire alobi fosu kiwana babenga kango mosaka bango tu babukani na koseka balobi oui ezali penza yango ozali femme de valeur orke bayebite ndeko mwasi soka lobaki babenga kango mosaka alobaki pona oya mona na mutu ya yemoko Pamela Shekola soki pe bango bayebaki teke babenga kango mosaka parce que balingaki kotanga kombo wana te parce que bango nde mutu balataka mosaka mais par erreur lokola ezalaki direct Pamela Shekola amitangeli alobi nzambe nanga soki ezalaki direct te ezalaki video oyo tosali poto tiasima en tout cas nde tokati place oyo to revese mais lokola bato bele bazalaki kidiba ba continuer kozala kidiba mais biso ba oyo ba papa robot toza ba robot toza ba pareil toza na ba monteur toza na ba mémoire ya ba extraterrestre mbala moko ordinateur oya mutunanga esali ebaluki ebeti bekwation esali bakalikili mbala moko ebimisi nani nde alataka mosaka batu balataka mosaka ezali bango moko mosaka ya liboso balatisa ye moko Pamela Shekola me Olga Kabelo ye aza kolatisa Kabelo kaka na poto te aza kolatisa tina Australie na ngola kutu koloba te azokita nango alors Olga Kabelo tozala batu soki Olga Kabelo atekaka Kabelo ya mabe boza sir penzaki na ngola baningaki ba repere te na ngola na mboka oyo babengi Angola bayeba teke oyo ezali fo Kabelo pamba te Kabelo ya solo solo babenga kango brésilienne parce que ebandaki na kati ya Brésil na ba indien ya Brésil pe na ba brésilienne ata mosusu eutaka na ba indien ya Inde mais bango tu baza ndenge moko bango nde baza na véritable Kabelo oyo ereniaka na monde oyo bestar ya minene ya basi oyo ya mindele ya Hollywood pe ya miziki balataka eutaka kaka
na bakote mibale wana ewutaka original na mitu ya batu wana ewutaka bisika moko ya batu moko serie qualifié bazwaka ngo na mutu ya mutu nyonso te bazwaka ngo mingi na batu moko ba jeune fille ba famille moko oyo ya malamu pe ya mitema malamu pe ya batu malamu. Alors misusu kutu bayaka kutiango na kati église bazali bandimi yango wana kabelo ya olika kabelo ezala ya foti soki ezala ya fo ndele si bakanga ye kaka na lufandika parce que lufandika ezali nde douane na douane si bakanga ye bakokolinga te fo kabelo ekotaka bien sûr ekotaka nango me bakokolinga te olika kabelo ndenga yebani bongo tina kati ya Luanda alakisaka publicité na kati ya net atekaka kaka original simaya na oya fo en tout cas balingaki baluka ye soki nde alobike na tekaka ya fo wana balingaki batika ye to batu mususu na ngola balingaki babimisa ye na ba chaîne ebele oyo eza kuna oyo meme pa elingaka Karine Mokonzi to elingaka pe olika kabelo te mende si babimisa yango me babimisaka olika kabelo te na poisa pamba te atekaka oyo ezali original emonanaka deja maloba na ye ntango alobaka d'avance aza mwana mwasi moko aza na sincérité abandi mpe koteka bakabelo na ye te tangu akomoleka chez Mokonzi mais abandaki yango kala foko yebake soki ye asala relation na Karine Mokonzi parce que bayebana na Hans Luzolo soki bayebana na Hans Luzolo elakisi même mwasi ya Hans Luzolo pe batu oyo baza na Liège balataka kabelo ya olika kabelo pamba te eza original mosaka ezali nde oyo Pamela Shekola balatisaki ye na Madame Perroquet. Alors sikoyo ye lokola amonike amekaki kotake eza kosimba te ayebisi Madame Perroquet sikoyo lakisa penzaki ozalaka tchaku loba penza koloba makamba kovanda serie ezate to makamba kokopie makambo ngana lobi ezate bimisa pe ya yo yango wana ye Pamela Shekola na Madame Tchaku basali oyo esengelaki basala en tout cas turoyo bapopoli benza makasi na kanisa olika kabelo isikaza essuyer bon imaginez même Manique de John azwin peve même Manique de John akoteli olika kabelo mais sans kolobaki azokotela olika kabelo oya Karine Mokonzi pamba te azwi nanu ba information complète mais alobi penza kombo Pamela Shekola alobi pe kosilekela ye na ndenge ya kosakana te pe alobi kombo ya Olga Kabelo bien sûr atie Olga Mokonzi Kabelo te mais mutu nyonso ayebike asilikile Pamela Shekola pona Olga Kabelo alors soki basiliki parce que Pamela Shekola akomi na niveau oyo supérieur bien sûr Madame Tchaku akanisi Pamela Shekola aye po pesela ye publicité ya Kabelo mais eza bongo te ezali nde Olika Kabelo ezali nde Pamela Shekola aye po pesa publicité na ye moko ndenge aza na elengi ya Congo parce que kuna nde aza koluka mobali lokola tigre noir bien sûr akozwa te ti akokoma na ménopause pe atiki yango po eza penza pasi vomie luka tonga na kati ya fufu me koluka mobali oyo aza lokola tigre noir pona Pamela Shekola ezali vraiment matata soki kutu oyo bamesana ne Juvenal Kibala adevisaka ye etolomo na parazal fa bondela kobondela alors aza na difficulté yango wana fa sala publicité na ye makasi tina bakabelo po mobali akanisaki soki asimbi ye en tout cas tanga bando karese suki e bando kita bien mais pamba nzoka nde yende mutu alataka mosaka alors lokola ezakaka rando ngana lela eza rando même bapupoli Olga Kabelo même Olga Kabelo azongisi te nga na kotala kaka parce que nga oyo nga kolia eza kaka rando surtout oyo yanga moko bapupoli nga
kitoko na mida la Taylor ndenge naza kotala yango en tout cas naza komona bolingo ya ngai na mida la Taylor ezokende musika azo continuer kolela ngai yango popolinga kitoko bongo chéri nanga mida la Taylor en tout cas gros bisous bishikoza na sokisi awa botika la malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.